Porte-à-porte ya makasi eza wa papa na préféré kaka. Porte-à-porte ya makasi oyo eza abomination yango wana baosangisa pede na mwasi normal accoucher pede abimia accoucher mbetu moko papa abomina osoka nzamba abomaka mokili mpona mutale kaka. Et l'abomination ezosalama na Kinshasa parce que bate komeka à Dubaï porte-à-porte te grand porte-à-porte eza awa na RDC. Eza na batu mususu basala ba club. Et ana fille moka leka na histoire vraie na chaîne nanga kaka. Ayebisanga lobi mama Sarah bakotaka ye na agence moko agence yango ba recruter batu na Facebook. Tadi makambo eza. Tadi makambo eza. Ba recruter batu na Facebook. Na Facebook wana nde ba recruter batu. Ye ba recruter kaye. Madame wana pa recruter kaye alobi na bango agence menjo ke za agence te ba fi bakanga ba photo mitakala botindeli madame wana tindeli ba boss. So ba sélectionner OK, so yo ba futa honnête $1000. Madame wana auzwa 500 yo 500. So ba futa $5000 bokaboli mbongo katikati 2500. Ya kako dénoncer ndenge nini tant madame akomo yebisa ye oyi ye aoke sute aoteka masuste babenga pasteur na ye asukola ye soka basukola bango te bazwa bango ba chance makambo nyonso nzoto ya baolatisa yango pa madame baika na kati ya club ta club oyo na obetela oke baye na club mo babengi epi bafutela yango mbongo ba filmer bango zotoma lilia ndeko na biso ya basi pressé leki tadi oyo ekomeli bana UPC eza pressé na vie boko c'est la influence makambo te ke yo bacamarade bacha te eza ke yo moko na conscience nous olingaki osadapte olanda vie oyo bacamarade baosala parce que esprit na yo eza faible. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la
prostate, awika, renforcer spermatozoïde, iba, pona ko kolisa nzoto ya papa, arariro, pona ba infection. Ahmed azo soigné. Docteur Ahmed azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, bandeko balandi ya Top Media Télévision, bandeko balandi ya Sarato la télévision, Mbote Nabino, boye imala mon émission Nabino, les codes de bonne conduite, voilà, les codes de bonne conduite émission yango yo esi bandi, boyende to bandi mosala tongo lelo to fongo de liango awa boko mona été tozalika na ba même tenue, ce qui veut dire que R to yaka mosala boyiso to fandi, so to bandi tongo to gozonga ti ba 16h 17h parce que on vient justement pour travailler. Voilà. Aujourd'hui, to kolobela o etali bande kona biso ba vidéo ya sombo bozo komona na ba etando ike na banda kuna bino na ba bisika nyonso o bino bozo ko zwa wana alors ezo ko sala pasi komona ete réputation ya université ya munene ezali parmi ba université crédible ya mboka na biso. Bato bazo luka ko détruire yango, bato bazo luka ko bebisa yango lokola tozali na l'école de bonne conduite tokoyaka justement na makambo ezali ya malonga na ba na makambo oyo ekosala ete ba nyonso bazo luka ko détruire, ba nyonso bazo luka ko mema soni makambo ya mabe na université oyo ezo ko former ba futur cadre ya mboka oyo réputation nango eko ya par terre po to moni ba mboka ebele ba Brazzavillois ba Camerounais ba nyonso batinda kabana na bango ba ya kotanga awa na Congo, plus précisément na université oto bengi UPC ba tchétché ba biloko na ba page alors ezo sala eloko ya malamu te. Mais pourquoi na ye ko luka sala to la lelo depuis makambo eleki et ça lui obé auto qui n'est soki une semaine mobimba, mais Sarah Tola jusque là n'a pas encore dit un mot. Je lui ai appelé dernièrement pour lui demander est-ce qu'on pouvait parler de cette histoire. Alors dit non, Nazana nous n'a pas donné été, Nana Azub a donné été. Aujourd'hui, elle a promis que Azub a donné autre Kolukamoye to solo la to exposé makambo o satana azoko sala pona Kolukamoye ya konuye na ba vie ya bana batu. Voilà, bon des livres au confond la caméra. Tokoluka moyen tozwa Sarah Tola tomeka kosolola na ye et puis na au cours ya émission on a kanisi toko évoquer question moko sur une émission donc tosala ki lobby avec la Tola ou tosala ki sur l'analyse tosala ki sur la chanson il y a ba chanson gospel na koluka moyen na glisser question moko na parce que faut Sarah ameka ko répondre pour mettre tout le monde d'accord na banda puisque zo mebango mona mboka bote. T'as dit aux gens non mais mais nous on travaille maman. Nous on travaille au lieu de kinda au lieu de pas bateau. Nous on doit toujours chercher des sujets oyo to monique et comme un plus na société to lobeli. Moi il y a quelque chose sur mbote za te pour to zala kina yo déjà ouais t'as dit mosala nde makambo moni même bible lobby na mutoki na yo nde okozwa ke ovandaka osengaka batu bon moto aka moto lelo opesanga loba pesinga lobi kuna betino lisolo esaka bisenga sengeleki tomie tolukaka na biso tosaka na biso bemission eza mabe te réponse opesinga eya mabe te donc faut koluka. Voilà, donc c'est ça au lieu ya kozala pe des fois kosala ba collecte ya ba fond ya koluka ba cotisation na ba réseaux sociaux surtout bino ba influenceuse olingi ngani na sala la collecte na zotu na question t'as dit penda bisanga Sarah Zela
Sarah, Bocha na ba commentaire. Sarah to bandaka émission. Chroniqueur nini asala ka ba collecte de fonds na média. C'est la Sarah. Kasi tadi ngola tangelo ko za. Non, mais question na tunité, comment tu peux donc arriver tikuna? Te na lingi kutu eksukata na esa atterrissage te. Question nanga, je veux poser ma question. Na lobi nini vous les influenceuses. Bah il y a les réseaux sociaux. Influenceuses déjà t'as senga te pardon. Chata beno ba youtubers. Bon bino bah respectateur influenceuse. Voilà, bino bato il y a YouTube. Ah. Bon comment des fois on a pour somba quête, somba voiture, il faut baba sangisa 1 2 3 4 bo sangisi pour que baba ça les loli kam. T'as dit c'est pour ça côté. Pour la crédibilité, j'aime pas trop. Mais net ingata dina senga na ngati. Bato basengaka SOS bazali na ina sombela bébé berceau na ina sombela mwana lipapa na ina sombela mobile na nga basket na ina to nazwa ndako na ina soma mbeta kolala bazali basaka SOS ngai na dépendaka na bato te. Non, les SOS ezalaka mabete. SOS eza lokola nga pe na koza na problème je me sens que je suis limité. Naza na moyen te. Na yeko bandeko basunga mais c'est quoi ya bino? Na bino de comment posomba chaussures ya bien pozwa ndako bien faut les capos pour ba lukelo garantie. T'as dit au comment yela nga mabe na bémission hein. Ah c'est nga na te. C'est nga note. Soki mutu atala nga sepeli na nga obenga nga Sarah na nga kaza bele loko moko boye. Ndenge ba. Ya important na sepela nga nzambe nda apesa nga ba parents. OK. Papa Roy na maman Maria. Papa Roy na maman Maria. Elongola nga na ma ba difficulté o tozanga na mokala ya kolala nzala. Ozanga mutu kasika kolala, mutu pasi ya ba loyer. Vous comprendre? Ba parents na nga oyo nzamba apesa nga na nzela na nga. Balongola nga na mwa pasi wana. Papa Roy na maman Maria Mpondo. Maman Maria Mpondo. Voilà. Bango balongola yo. Na pasi wana penza. Donc nalela pasi nazanga. Bango pe bakisaka Papa Roy na maman Maria. Bandeko pe apoto na ba maman apoto pe bakisaka moi et loko par rapport à mosala na yo. Moi téléphone Sarah, je t'envoie $1 parce que donc ezala nango. Je t'envoie $1. Baksa na moi mais calé ou bien cham non même attaque kala moi ni que c'est ça le mal sauté peut-être maman ni que les soirs en déjà non peut-être moi et le baby moi ndenge tenga senga te en fait nalingaka bakado bato yebi tete ozo maîtriser te nalingati moi neti bato nanga na bango na Facebook to na groupe WhatsApp nanga to utana bango na ba pasi to bundi makamba ni kititi lelo to wana bango. Donc on est président bébé singa Sarah to la noti ne lombo mo cha mega o so bata mo na yambango avec plaisir. Aza batu nanga. Et alors la partenaire nanga lo tata pour so benga Sarah to la na otineti mikola ngati ndelanga caméra $2500. Vous comprenez? Caméra $2500, lens $1800. Tala niveau matos wana. Donc moni mbongo o kabelanga. Eleki mutu ya vous comprenez parce qu'en fait ça nga eloko e bien nga mbongo. Voilà. Abisara non ba image j'ai changé mikolo caméra boy non ça la limité dans tindelo caméra. Vous comprenez? Donc baza bato ba edanga ya sûr. Nde baloba ke nzambe soka tsheli yo bato na nzambe okitate te. Rappelle ça ka vision apesi na promotion. Tala nzambe okitate. Voilà. Pour fungula mapata ke sara mbongo ngo akutindelo bato. Siko bato nzamba tshana nzela nanga ozomona ke na kanga bango na saisir opportunité bazomona webi yesengwe zala nini ata mama Maria place aza yesengwe zala aomona sara ningo zo avancer abi ke mona ata to kabele $100 mais maman na bêtise te voilà sara mbongo asali boy ça ba conteneur ça va c'est que azana vision costaud au moins muto aluka mbongo na passe aza muta business parce que couple na baluka la baba businessman ya osakana te donc na moi sina mobali parce que so batali ke moi na bango moko boy pas zo avancer na mamba business que mono aza maheli donc so kabeli mbongo ebi valeur mbongo sakana ngota ebi passe ya mbongo c'est ça mutu mso bonga ka mona ko kabelo mbongo esa musala on a kabela keka mbongo bonga raté azaka nenga za mbongo nyoso to pesa ka est-ce que mbongo to pesa mikolo asai na ngoni point d'interrogation lobi o pesa susu c'est a piate donc yangwana soko utani na opportunité
saisir yango sala makambo malamu. Pour toi, avoir Papa Bondo et puis maman Hey, Mariam, c'est une grâce ou une bénédiction? Bénédiction. Na grâce. Ok. Tosé belé. C'est pas facile. Malgré tosé belé, et belé peut autre travailler à kuna, ba signer ba contrat, mais nga na suka na ko travailler té. Ok, ndati landaku. Na kota na katanda. Il y a on des différents. Ok. Na suka wana té na kene et puis tango omona mama aosola ta musuna mwana nga mwasi aoki anglais mwana nga mwasi azoluba. Non. Na Kishasa talaka ba mama musuna poto ba benga nga sara mwana tanga na école na komisa pe bana nga baza kuna bana yana nga na komisa bana nga batu ba benga ngebele. Éducation. Désolé que ça que moto pe biso to adopter comme enfant asa na ba défaut asa pe na ba qualité na eza makasi tozomona ba fruit na bana oya poti. Au moment que bateau baza ba visionnaire, bateau ba grand esprit, bateau baza ba grand, ba on a facilité à s'associer na yo parce que ba moni mo à venir ezali et puis ba moni bo moto na mayele à travers ba fruit yo bimisina moki. Yango moni ba respecter ba ndima ona motema na bango mobimba. Franchement avoir le couple Bondo c'est une bénédiction pour moi et une grâce très forte. Tu profites il y a aura nayo ou bien aura nayo ne moto et combien ko domino combien excusez-moi et combien ko dominer sur la personne de Sarato là. Te aura na me comment comment nga na profiter sur na aura te aura ce que ezo sala penza na vie na nga. Ouais et que ne penda ke péché lenga ba grand ngolo yelinga. Voilà olenga na diembela na aura te yanga penande comment ça. Sur C, il y a beaucoup de personnes au Bazali Nabanda aussi. Ce sont de mamans qui travaillent, des papas au Bapesa vie Nabango dans mon sala. Mais des fois, c'est Azoko ko réaliser au yé Azoko salaté. Ba piste de solution nini li kanisi nini o okoki kozala na yango pour na maman oza na 10 francs aluka à multiplier yango parce que moi je sais il y a beaucoup de personnes qui m'appellent sur ces baba formation na yo ezalaka en ligne ça. Maman oza na 10 fois aluka multiplier yango. Porte-monnaie magique te. Ya ba technique. Za petende batu balobaki commerce ba bota marango. Commerce va bota manangote. Commerce eza cours, eza formation, eza science. OK. Le voilà, bota maki oyo kumba te bala kisonde ba. Ndenge ni faut kuba mo. Bota maki oyo bolamba pondu te bala kisonde balamba pondu. Donc commerce peut faut ba la kisayo. Il faut pas orienter yo na nzela ka ya malamu. Mais ça te ke yo ngata na banjo te kana ko ya kaka. Na na don wana te. Na yebiso commerce ya mama ba don. Commerce ya mamba badonte commerce eza musala loka musala na ndenga sikoto lo bakenga na ope mamto sala a ngana tangelango teza donc c'est fort en vouloir ya kolinga koyeba eloko wana okosala yango bien na lukana yeba YouTube ango eza nini basala lango ko ndenge nini bekendaka ndenge nini en vouloir ya kolinga YouTube musala ona kota pena lukana yeba comment YouTube fonctionne et yango des fois bandeko belé balinga ko apprendre te kongola li kotanga te so pese livre a tu nambo na kati ego polo na kati voilà afungola te kongola fungola livre te oh et ça très 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 important alors batu ba redécouvrir mutu na mutu na misala na eka na réseaux sociaux ba comprendre que ya zaki bo ye azabo ya azabo sans objectif yango zomona batu belé bazokoma mitema mabeta bi voilà yo tamsunga azwi chance ya mama Mariam na papa Harold yo tamsunga azwi chance ya mama présidente la première dame et présidente akoyo kelanga likunya mais likunya oya wapi po yo saisira ki ba opportunité na auto bimi zéro ngasko nazo saisir et puis tu avances voilà donc c'est pareil avec
bandeko oyo bazana ba poto pe asalaka azwaka mosala mongo ezo pese mbongo ebele au lieu à profiter na yango azalaki trop sur ka non lobby na kozwa après mon shit moko donc que ça comme na motema mabe ko envier batu bana Kinshasa voilà c'est comme ça merci. Merci Sarah. J'en profite na minute bon de Livazo Pesanga de dire un grand merci à Maman Zozo. Hein, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, mis le respect. Maman, il y a 3 triplés. Merci beaucoup Maman Zozo, ça me va trop au cœur, la cour suprême. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda, Kilo Amer à Calgary. Comme on est Maman Surprise, Azon ça a sourire, on a un bébé à Dinga Lapa. Maman Deborah Lubanda, Kilo Amer à Calgary, Abou Pia. Donc c'est-à-dire, Nzambe azala na bino, Nzambe abate la bino bisike ya ezwame bino, nazongeli saratola, la tola en tant qu'une influenceuse, en tant qu'une mère. Aujourd'hui, si tu regardes les réseaux sociaux, oyo iyindi, yo pozali moto ya réseaux sociaux, il faut qu'on se le dise, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, grâce à Dieu à travers les réseaux sociaux, apesio ba maman Otangia, Papa Bondo, na maman Mariam, apesio ba Azir, apesio ba J Adassa, apesio Batata Po, ba Ye Nanzela, il y a Onzamba Sali na kati ya réseaux sociaux. Quand tu revois aujourd'hui l'université que nous tous là, tout ça là qu'a confiance, ils sont exposés par de scandales au biso tozotala na la télévision. Analyse na yo, apport na yo, ekoki kozala nini sur tout ce que nous regardons na ba etanoike pe message nini o kozala nango et pas ba parents na baleki na biso na ba yaya na biso o bazotanga na ba université wana ça. En tout cas t'as dit net ngai IPC za université moko o batunyas tout balengaka tomona ke éducation bien eza kuna makamba bien formation nga na bando kanisa kuteza ba IEC ba ISTA mais nazaki étonné pendant que on a confirmation bana UPC c'est déplorable et ça soni parce que nga na moni ngo tina ba page ba Brazzavillois tina ba page ba Ivoirien webi combien de Brazzavillois nga za un temps avant na Brazza o mona batu ba lo baka nga na okeno continuer na kin na ok aussi ça na kin donc bana na bango ebele ba pesa biso confiance ba kotanga ebele tina ba point noir bana bayaka bana ebele bandimela la classe na biso ya Kinshasa formation ya awa mais lolenge oyo sangwe tamboli ya université na biso c'est chaud à dire ya soni nano ekitisa mboka ekitisa ba diplôme na biso yango moni forme biso mona Kinshasa awa ato tango komi licencié soki comme ça là ozwa te soki aussi saka na endawa oyeba pesio musala soki aussi ça na Chine oyeba pesio musala donc c'est différent vous comprenez donc et ça li passe mingi mais bon et là on a collaboré pour na bana wana eza soni ba parents ba futela bino classe pour kendo tanga porte à porte na ebisaka on ekchasser ezalaka olobaka une fois si qu'on a monté sur raison na bet pesa exemple ya couple moko na kati ya couple wana bazara na système ya mwasi azwaka ayela mobali na ye basi ba coucher na mobali na ye azutala na suka nango mobali ne sora lingi a éjaculer akepa mwasi na ye au phénomène bino bomo nango eza lokola bango ba perdre ba mbongo ba sala po batu musu ba benga ngo fantasme ya fantasme te spirituel c'est vraiment spirituel moi si wana na mobali wana ba yebi makamba sali na nzoto bana wana eza normal te ki babimisi mbongo na bango ebele ba opesa bino porte à porte ya makasi eza wa papa na préféré kaka porte à porte ya makasi wo eza abomination yango wana ba osangisa PD na mwasi normal accoucher PD abimia accoucher mbetu moko papa abomina oso kanzamba bomama mokili pona mutale kaka mais kolia pe kaka des amis te tozo encourager te mais l'abomination ezo sala mana Kinshasa parce que ba te comme ka Dubai porte à porte te grand porte à porte eza awana RDC ezala batu mususu basala ba club ya na papa ngo akufa que son homme repose en paix ya bando bengisa ba fille que son homme repose en paix
te pe wana eza esangani na moto po aza na te attaché azala que son âme repose na chaleur na te que son âme repose en Sheol aza en Sheol Sheol kuna azaka omona apesi bato mbongo parce que bato bazala bacommissionnaire ya bacope wana c'est-à-dire ya bapede azalaka na bacommissionnaire na yo omona bapede baokende neti na ba UPC eloko ebomi congolais lokoso nakolula surtout iPhone aomona camarade na yaka na iPhone ayaka na chip bona boy ntango baoya kopropose eloko moko akosede rapidement parce que epa na besoin iPhone ana besoin chip ana besoin bachaika yepe parfum yepe mwa tour na Dubai avion business class mwa barestaurant cher et puis pardon na kati te ozo continuer bango nyonso na Dubai so bazokende aka place au nini j'oublie le nom l'espace où quand vous arrivez au matin na ba bateau bobeti tour wana yango zo boma bana basi ba video ya bateau yango zo ngana lala hotel nanga eza en face na mai hotel na tikala kota bateau donc yango zo boma ba fine psio eza nango pe cher te et asoki 40 dirhams so 50 dirhams okoti na kolia na komela bata na nyonso babeti tour yo zo ngana et nous lorsque tokenda bon maman continue. On se comprend. Donc, ozomona ba fille ba koti na kati ya complexe. Siko na kati ya ba agence wana. Ba agence wana ya ramingi ba PD. Na ba lesbienne. On se comprend ba pesa bango ba cop. Papa wana kufaza osa ndeni. Aobengi sata difi. Alpangu na ye. Ata lupangu na ye o eza bien sécurisé. Lupangu ya résidence abanda ate. Matonga to msulo pangu ne moto msuna nzela mai kuna batu bafanda ate ba mapango abongo ze belé na Kishasa batu bafanda ate basalela yango ka ba spectacle ba parcelle spectaculaire ba parcelle ba spectacle voilà izaka na ba garde sko atonga piscine na kati wani acha piscine na kati ya salon ekanga ma ifunga ma njo mwana lala auto kufa sko aopesa cop na PD wana aeli 10 to 15 to 20 pe baye bamotu baye na biloko baza na bato baza na charge ye mo PD wana za charge akoke na ba shoprite asombi bagu ya bato nyonso to baza wana po ti osola na bino yoka ya mama na boulot na yebsaki bino ke dossier ye azaki na matière azaki na labo bakoza neti 10 personnes pas na créer groupe boom 1 10 personnes na kati na bando ta komi bopesa nga bagu na bino boisson à boire Heineken, champagne, whisky, nini, ok, à manger. Vous préférez nini, ça a 3 plats pour na biso nyonso. Ngulu, tabac, soso, ok. Ya oyeb sa liste wana, et pas prêtre boss. Boss au fournir yembongo. Ausomba ba champagne, ba biloko nyonso to ba glacière, tom sou bis mobimba ba tumbi taba mobimba ngulu, ma biloko tout eza. Ba ena ona mutuka na première tour ekoti. Allez, bazaki fixé, ba mituka ekende susu ba fi, ba sangani ba na lieu de rencontre na bango, ba yeti ba koti. Alors ba tu ba kepela tourisme. Koko ma ba komi bokoti ba garde pe bazana bango na ndako wana accès ba tu ba kota raté. Ba koti. Donc bokota ye mo papa na acha makoni na mai na piscine. Alati mwa couper na ya bikini mukie ya pembe. Avandi na patron. Na whisky do na maboko. Mon table des aya na champagne na ya obaye. Au chate au solola. Sko ba fi na nyonso foko za mitaka. Bosa kwa na piscine bosa kana. Mo so ka sepela edisio muto boyeba nite obimate elo hote sinon bino mbale bo bimana. Na lingi bino mbale bo bima ya juillet na ta nenga o juillet. Donc batu ba komi lo kwa ba Nintendo. Nintendo yango ba sentiment ngo pe des fois erumelaka pour avoir un sentiment. Siko ya ya tikotak ya automatique ezalaka nini tonga. Allo ba pe tant bango ya za patron tant bango mbale ba no sa yo ndiro kokete ba baxeli au sous deuxième monde. Est-ce que o kokape ba coucher au moko coucher na sima moko na liboso wana peda sa kocha kibino
nyonso tosenga osofi chance eloko nyonso tosenga osala oza na autant te mbongo ekobakisama mpo nde baza na bayebi muna motu baofuta ete mosusu $5,000 okalkile iphone na ya $1,000 mwa mutuka na ya 3000 mwa 1000 na ye wana asombeli bilamba achili akomi mpe moto amanonga mikolo kuta ekomi na tiktok mopanzi oyo oboma bango kaka na tiktok o comprendre ya otala sikoyo basala nango eloko te toke biso ebele baoboma motu te mai ya piscine wana boyebi eza mai ya nini boyebi bato nini bana kati ya piscine boyebi nini bosukoli botiki eya na fille moko aleka na histoire vraie na chaîne nanga kaka ayebisanga alobi mama Sarah bakotiaka ye na agence moko agence yango barecruter bato na Facebook tadi makambo eza tadi makambo eza barecruter bato na Facebook wana nde barecruter bato ye barecrutaka ye madame wana pa recrutaka ye alobi na bango agence mais nzoka ezaka agence te bafi bakanga bafoto mitakala botindeli madame wana tindeli baboss so basélectionne okei so ye bafuta oneti $1,000 madame wana ozwa 500 yo ozwi 500 so bafuta $5,000 bokaboli mbongo katikati 2500 siko ye ayaka kodenonse ndenge nini ntango madame akoma oyebisa ye oyo ye aoke su te aoteka masusu te babenga pasteur na ye asukola ye siko pie mastane moko abetela ye lisolo bana ye yo basukolaka o ndeni atuni ete ayeba basukola nonga basukolanga ntango pasteur na ye wana ekoya ale baswinga basukolinga na bamai moko batiaki babichacha basukolinga nango na basukola nga babwaka mai te na kati ya bassin siko ntango nga na siso sukola na olata bilamba baswi mai wana basukoleli yango madame basukoli madame obiso tobengaka do patron na biso nzoka basukolaka bango te bazwaka bango bachance makambo nyonso nzoto ya baolatisa yango mpa madame tala baréalité elekanaka na bamonde wana tadi omoi na sa moi boye omona babiro na ville okanisa bato baosala babuma esalama na kati babuma balolenge oyo bandako moi ezaka nye bapatron nango bayaka chaque dimanche mona baye na 3 cortège elandana chu ekoti ndakoti bongo minuit kaka kobima te mosu balalaka bumt balali ti lobi ale balibere mai wana bato baosokola oyebi soki eza nini c'est pareil na bandeko na biso oyo c'est pareil bayi kaka na kati ya club kaka club oyo naobetela oke baye na club moko babengi oyo epuis bafutela yango mbongo bafilme bango eya na vie na biso moko mpa politicien akota prison na ye ti so abima ye mpa banda ofilme bafille azosalisa en fait bafille bafilme porno inconsciemment yo oyebi te maosalisa yango ye baomaske video ntango ebima ye elongi bamaska mais yo elongi nyonso ezomonana na baposition na bango nyonso tosala awo oui abana oteka yango to abana oteka aosango na sentiment te oteka ekota kuna na XXL aoteka donc baréalité eza ebele likolo ya mbongo yo ozomonaka bapesi yo $10,000 mais moto wana abénéficie vie na yo mobimba yo omonika bapesi yo $20,000 mais moto wana azwi koleka mais bandeko na biso ya basi pressé eleki tadi oyo ekomeli bana UPC eza pressé na vie est-ce que baza vraiment bana ya UPC Saratola bon selon bainformation nga nazwi eya na mwana moko ka aza mwana UPC epuis aza exclu balongoli ye na UPC mkanda na etamboli je crois baréalisateur na biso soki bakozala mpena na attention bokotisa ngo na montage bomona mwana yango epuis na ndenge baexclure ye donc balongoli ye mais bazalaki mpe bana ya bauniversité mosusu bana bandako na bango nyonso wana baza na bango souvent baétudiant babengana basangana basala groupe na bango bakendelaka babungana na vie mo mpe nga babenganga mpe na cope wana babenganga nga akosala te vie wana autaka Bukavu ape na makambo ya politique nga siko abenganga loka peti na ye na assistant abenganga loka peti na ye wana ezalaka na gare centrale na bombi hotel yango
et puis botel yango batikela bango na bachambre na ye batendeni bayebi ke ayaka aso ayaka bafille na mibali bakotaka ta 15. Non mais hôtel azosala mosala na ye. Pour chambre moins 15 personnes. Non mais eza tu payes ton argent au côté ceux qui par exemple que na eza na hôtel au moni na Dubaï. Nous quand on arrive na Dubaï lobaka ba o bakina kosanga na bango mais sinon ce qu'on sali réservation il y a hôtel pour une seule personne, deuxième personne à komatate na chambre na yo. À part ba garçon de chambre ou bien ba fille il y a chambre mutu donc à mataka. Et surtout ceux qui ozo fanda na moi hôtel moi bien mais biso awa ezalaka non ceux qui ozwi chambre famille mobimba et ko banda ya ko beta nango ba tour bazo lika donc et puis vient na ngango akufa pe na nyama akufa yango akufa na nyama sikoyo tant na ye na mati nakuti bato ndiye casting à publicité on dit casting à film ba fille ba na kata chambre na eza ba appartement eza chambre était pour na mbongo so rappela que 3 chambres salon cuisine salle de bain chambre eza ye mo akota wana vanda ye mo skota vie oni to koti sko na chambre ni abi vie ba te pele boli na mo salama ça c'est casting awa ote casting te petit na ngai bon na benga kyo na ela kyo loko senga ngala senga ki ba viande na ba maziwa na ela kyo yango zape oyo au créateur et le moment tu as provision à parler ce que ton hobby na kuta na petite na mona yebi mwana osawa na pena yaki ofie na ngana yo récupérer ba bilo mo hôtel en voyage bon toko mana kaka donc yo pe donc Monica ngwana batu na ate donc yepe da Monica yo nde tozape ka na G te kasi yango na ngepso ndenge chez ko koma te voilà ngas ko ton na kei ba petite angwa komelinga yaya boni boyo kesundeni biso tikali okei ngabi boga yaki na bido et comme sérieux yupo yema solo ote ngabi ma solo nini to la tiko sa sambla ko ngana mona kyo na vie tina nengo bimi ngabi wana vie na nga o monte ta o moninga na koti na vie na bimi na sala ta 10 minutes ta moninga na bimi na ba ngombe na bilo wa odia na okay nango ape na vie ya ba famille mais ya musika ba famille lointaine azaki ba nomaka e azaki mité bomba aosala bomba ko so to betaka lisolo soki to kena détail ebele et voilà musa ba tumesus voilà et ça na ma réponse en fait kaka sikoyo abina ngabi wana vie na ngai aza mwana donc aza ba parenté na kota mama biso koko ba mama biso na wa mama bango baza ya na ye donc voilà abi biso nde toza to ye cop mais est-ce que sola bien ngabi oui cop nini ngabi aza na ya mbongo na ye siko ko sola susa sola sundeni voilà ono to ye awa il paraît ye afuta ba fille ya kushani na ba fille te ya vanda kaka otala biso to sala na entre biso ba fille ba mibali pe ba sala na entre ba mibali mais mutu moko aza mbongo na ye montant tel ngabi bon en tout cas ngana yebi ye na vie wana te obetela penga te ponga na koti na tunye nini batebele boye wana fête to wana casting ayisinga te mo manifestation mo no yamba bapaya na ba master nanga basuki wana ngabi bon donde bosana bwana kopango bonga banotangela ngasko 3 PD mo na yebi abi poka yo sali vite fait so vanda ko ngomona na chambre na suka PD nani kuti pe baza kuna tout na bango ata na WhatsApp ba ko expliquer ngabi ça va bala sima wana ngana ole ka be preuve à difficulté mais trop nzambe koleka kunde naza lelo trop spirituel ngabi ka chacun portera sa propre charge les saliers individuels na sukoli maboko na bwaki donc d'ailleurs comprendre na yo réaliser lelo ke ba biloko to bana na okala parce que les solo na betelo eza ya 2015 ouf ce que 2015 ezalaki
wana vie yango ezalaki mwa ndenge na nde komi lelo susu chaud na ndenge na passion ekoti na mboka lelo na kwa envie oyo bato bakomi nango lelo fa azala na voiture asalaka te maoluka azala na voiture quand même asalaka te maoluka iPhone asalaka te maoluka ndako ya monene na ville na gombe masalaka te vous comprendre donc baparents il faut kolakisa bana nzela ya nzambe eza important parce que moni mwana soko olakisi ye mpena nzela ya nzambe dès le bas âge akoli nango azwi conscience ya koluka nzambe na vie na ye ata balobaka nde balobaka entourage ebebisaka te ngai ndimaka donc tout ça c'est la faute aux parents ngai nazala na entourage ya bameli bangi nazala na entourage ya bameli masanga entourage ya bameli cigarette tobimaka na bango tobume na bango baolangwa na bawhiski nga mpe naopete na bakoka natikala kochange concept ya vie nanga te naoyebisa vérité na change concept ya vie oyebi nga mokolo héritier ayambanga na ndako nela pour la première fois amiselanga bute ya whisky ya monene ngai ye na dadimola ta bute ya whisky ya monene otola atie na mesa soyez la bienvenue atie bavere tobanomela dadimola yebisinga bi tola oyebi ke goga bimisi bouteille ya monene ya mpo na yo oza à l'honneur sikoyo ntango dadimola otya ye pa vai na ye ntango dadimola otya amoi sikoyo nga na otya tabi metola bayetinga bi ngamela masanga te abi sikoyo loyenge nyonso oyo osalaka kana koka ngala bisewu abi te omelelo bususu bayo batama ngai c'était bayelanga fanta nde atindi bake bakosomelanga canette donc na changeaka concept te omona ata nde ezalaka boke mpa mutu moko baokabela bino mbongo apesi overe ya masanga na sa influence omela nga nasalaka yango te nasalaka yango te influence nde bokoselaka influence makambo te ke yo bakamaradi bacha te eza ke yo moko na conscience nu olingaki osadapte olanda vie oyo bakamarade baosala parce que esprit na yo eza faible alors soki esprit na yo eza faible eza mur te ekozala pasi soki oza na entourage ya mabe okolanda bango soit bamama bolakisa bana nzela losambo bomoni bakamarade mosusu mpe na classe baonvutaka baninga po envoûtement ezwa mwana na yo te fo ekuta mwana na yo dans la prière soki prière eza te mama ata yo otei mwana na ndako soki akomi na ekole camarade wana komema ye abimisi alakisi evi ya mabe donc faut kolakisa bana nzela losambo dès le bas âge c'est très important ezalaka te parent faut lesa bana bien faut tangisa bana bien balalaka place ya bien bongo siko protection bokomaka mpe na niveau ya kolukela bana protection ya basoda te po soda okokee na soda okota na bana classe ya mwana no te akotikaka libanda kuna na kati sikoyo kuna ekomi protection spirituelle soki eza te alekani baleselo so baleselo mwana kindoki tadi babomi yo na vie babomi vie na yo mobimba otambola na liwa na yo assuré permanent mo nde ezaka permanent na oza na liwa na yo ya sûr donc bamama bapapa tokondane bango mpenza te parce que bamama wana ti bandimi ntan mosusu bana bango baya otanga na ba UPC baba millionnaire te mais balingi bana bango bazala na notion ya bien mais mwana ake classe ake koanvie ake okota na baloyenge ezanga mutu na makolo alors bamama kotangisa bana classe eza bien mais tomema bango mpe nzela losambo tolakisa bango nzela losambo mpo le seul protecteur ya vie ya mutu avec assurance yeme. Voilà Sarah, disons que qui sont les responsables? Il y a destruction, il y a la jeunesse, il y a bana o tozo komona bazo ko sala ba délire na ba TikTok, na ba réseaux sociaux, ce sont deux parents. Les temps, et ça les temps, les attends antéchrist et angwana azo opérer na ba vie ya batu. To komi na temps mabe. To komi pe na temps to ke vers la fin to ça. Les attends antéchrist. Voilà, aye ko détourner ba pensée à bananzambe, ba pensée à ba innocent, ba pensée à ba esprit faible, ba pensée à bato bazala ni chaud ni froid, bato balinga koza au milieu du village, eza mabe faut za na position. Okay. Spirituellement, faut za na Satan, to za na nzambe. Antéchrist aye au sala misala na ina ba vie à bato. Voilà. O aza mur spirituellement te
Ana pipo. Merci Sarah Tola. Je pense que le réalisateur a sali aussi mais poto kabwana. Nous avons appris aussi que ligne de filles de l'UPC a me pesa ki liwaye moko a me bumaki ya kufaki. Ezali ya solo c'est faux. Tout le monde a profité. Moto bango nyonso ba vivant. Baotala kasi na yo. Amitala kaka. Mboko ya Kinshasa soki balingi basiliso posa mokili. Batioka na réseaux sociaux. OK. OK, non. Bonde bakoti ba page. Bakompenado bastar. Bastar, wana bastar te. Ya. Nga benga ngweza malédiction ya génération mobimbo tikeli bango mpoka. Vraiment. Ba omona. Ezande kala ezalaka te ke téléphone ya kapasi connexion pasi toyeba kelo ote mais lelo toyebi réseaux sociaux. Moi na mito soto to lugara mutakala mutu monka siko. So tcheka do recherche pang. Tozui. Ndenge sko mama oyo bana lelo ba bana mais lobi ba koma ba mama skota ba mama o ba modira génération ya bana na bango na ba kokololo na bango nyoso. Merci Sarah. Ne faites pas ça chez vous. Merci. La jeunesse, où allons-nous? Lobby écolika nango lelo. T'as dit la pesa ba dédicace nanga. Nazo pesa. Lobby écolika lelo na ndenge nini. Mes frères et sœurs, ceux qui te osala makambu ya malamu, si nous posons des actes responsables, lobby na biso ekozala bien. Ceux qui kaka obomi kaka ndenge toza lelo, oko compromettre lobby na yonde konanga. L'influence est bomaka. Nous là aussi, on passe à la télé. Aux autres à la bisote. Mais tu sais combien des émissions dans Sarah, des émissions dans même Elamba, même Kenu. Et ça limite. Téléphone ni ya ndenge nini na zotambola dona yango. Téléphone ya ndenge nini. Mais je loue une maison. J'ai un appartement. Mais yaya yo et pas na bino même toilette à bien ezati. Oza na besoin otambola na téléphone ya $1000. Oza na besoin maman donc ateka makala mais tu as besoin au bando ki no fanda na GB yo ko mosala te. OK no fanda na Bovan. OK no fanda na Gombe mais yo ko mosala te famille ko ya babola lokola do famille nanga. Mes frères et sœurs, surtout vous les femmes, moi je suis sensible lorsqu'on touche à la femme. Lorsque je vois le corps d'une mère, future maman, exposée comme ça à la télé, j'ai des larmes aux yeux. L'influence, il y a réseaux sociaux, il y a diable et détruire bisoté. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de choses qui se font en ville ici. Bazo salango, na bambongote, c'est plutôt na banzoto ya bande qu'on a biso à Bassi. Il y a un papa qui m'a dit ça, lui mon fils, les immeubles au bazoto ngango na banzoto ka ya ba fille ya miki bino bozo mona. Ya tu gagnes quoi? Parce que on te donne $100, un $200, nous tous là. Tu supportes un peu piaka, tu supportes un peu passé. Mais tu es accepte l'humiliation. Jésus-Christ, Babouak il a essoué, le sauveur. C'est pour un temps. Nzela yekulusu, il y a facilité, et ça difficile. Mais elle kaka yoko koma ka place ango. Et kozala impossible pour que le monde ya ténèbres ba arrêter ou ba quitter ça yo. Je vais commencer à prêcher, ça on continue, Sarah. Merci beaucoup na bato nyasu obolandi biso, merci na ba sponsor na ngama Jabu Gospel Azir. J-Magique Adassa, Fossat Fondation Saratola, merci. Merci Diana nga Colette Ndinga, merci beaucoup ma grande sœur, merci Natata pour FAP Kato, ma grande sœur chérie, merci Nayo. Merci na Silence d'or, l'on a kanti Silence d'or. Silence d'or, sœur nanga wana. Apesanga ba conseil belé ta. Silence d'or. Apesanga ba conseil moi trop. Et parmi ba conseil apesanga ba fruit nango yango o nazalelo. OK. Abanda lingana za ka professionnel. Sarah faut ça bénédiction bien, faut ça la cahier des charges au moninga na Kishasa, na salanga journalisme, sala boye, zongisa boye, aza parmi bateau ba soutenanga na début nanga. Et pas ça parmi bateau ba pesanga force bandima que Sarah demain au comment tu peux arriver. Oko sala kolekaye, oza mayele exploiter amour. Silence d'or, beaucoup de respect pour toi ma grande sœur.
na boakeli yo ba fleur o lingaki naza lelo yango naza lelo. Merci pour tout. Merci pour na ba conseil na yo. Voilà, merci beaucoup na maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci na Melia Mweba la privade ya Orlando Domingos. Merci na président Patrick Chiswaka na Pesio Bambote. Merci na Patrick Chiswaka. Patrick Chiswaka. Chiswaka ya ba Patrick le président. Bambote na yo Bambote na photo Patrick Chiswaka. Il est na tanga na. Merci beaucoup na Patrick Chiswaka. Chiswaka ndeti. Donc kombona ezolo belanga elo moko. Ah, koza mona mbinza te par exemple. Chiswaka ya ba Patrick. Ah, koza mona mbinza te. Donc ça me dit quelque chose. Bon, ouais. Je sais pas, peut-être ba komoka ndeko kanaka. Ouais, Jelly Beta industriel, moi c'est APM président Charles Tamboué. Na moni bon maman Madolé na Germanie, mon thème ya papa Samuel Bambote na yo, Bambote pe na président bébé, mon président, ma présidente, maman Nathalie. Merci beaucoup Nadalia Onyema, Eliezer Kano, Sarah Abouele, papa Edi MK, Rose Bonga Sela Kikela. Merci na maman passe à moto. Merci na Pamela Kabeawe Tuedush Kalala. Merci na Angelos Karwan, Mifi Andrea. Merci na Sol Bambemba la fille à papa. Merci na Dalia Onyema. Merci na Bande Konyos tout. Oyo bolinga nga pe bo soutenaka vraiment chaîne na bino ya Sarato la TV. Bolanda nga na Instagram nanga, bolanda nga na TikTok nanga, bolanda nga na page Facebook nanga. Bozala ka abonné à YouTube te. Je vous love à déjà. Merci na otadingala pano ya. Merci Sarato là. Merci na bayeni so bakozwa liba kwa kolanda biso. Kozala ka ba noble. Voilà pourquoi na pesa bino le respect. Po bolinga kotala biso. Na pe na linga bino. Jésus Christ soit et nous serons là encore une fois avec Sarato là le montrer. Une façon ya kosala iso mosala ya komela bino l'information de lingaka. Lobi koleka lelo. Je vous avais promis na début année que je devrais me déplacer pour aller en Chine. On a ça là déjà ligne avec moi pour la lobby koleka lelo, mais fort dommage. C'est la Chine bakangaki ba moyen pe et ça là qui moi koko so menzanga osuna. Et ba fond là la Chine pour kozala. Merci na Sarato pour notre temps au disposer pour que tout ça l'émission ensemble. Merci bon début. Entreprises, boutiques, ONG, églises, restaurants, chaînes de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.